Bonjour, chef. Zangai, Sergent Chibang Chijiwa Alain, pilote Yayana Nagoma, précisément Nagoma na Bitumba. Tozo déclaré makasi na makambo ezole ki la biso awa na katsa Goma, précisément na Bitumba. Bato botinde la biso comme ba chef awa. Musalezo salamate, ce sont des très hauts balinga mboka ekweya. Na ebite soki na Kisasa bozo comprendre makambo ezole kawa ou bien bozo comprendre te. Est-ce que renseignement ezo salama awa ezo koma kuna ou bien ezo koma te, bato bazo continuer ko kufa pe ko sila awa. Eloko liboso 1. Bato bino botindi ba pesa biso coordonnées soi-disant CCO. Ezo pesa biso ba coordonnées lokuta. Ezo pesa biso ba coordonnées tozo miboma na biso na biso. Deuxièmement, numéro 1 au bino boteli biso aya artillerie awa colonel Mulongoi, lieutenant colonel Mulongoi. Un traître nde oya biso ya artillerie o ngai nazali. Azo pesa biso toujours des faux coordonnées. Soki toke na tir kuna potobeta. Biso tolobelo côté boto salaka o ya lobita ngobeta tir wana bobomi batu oya biso moko ou bien bobeti na bino na zamba pamba rebelle za côté à côté. Soko lingi oloba atomboki yenda za colonel yende boy. Bo changer le biso colonel wana Mulongoi oya artillerie ou bokangaye. En plus de cela, Nyange chef danger oya biso ya yana. Il faut ko kangaye. Troisièmement, mbongo ya prime oya trésorier o basoda bazwaka yango 3 mois awa ezobi maté tozozo yango te primo à trésorier 33 000 n'habite soki za la 33 000 mais abiso tozo à 33 000 mais 3 mois yango tozozo te président saliba tournoi na Congo mobimba awa na ba makambo na propagande abiso na Goma tozu eloko te bazo pesa effectif soki ya 500 ou 600 mais biso toza 500 600 te bana bato basili na kokufa awa tozo kendo beta batir tozo bima 4 heures tozo nga ba 18h 19h ba pesa biso mai na sardine tokolia mai na sardine. Est-ce que c'est la réalité vraiment de biloko bino botinde la biso na Kisasa ke to bunda awa tozo mai na sardine eloko liboso yangwana teni eza biso te toza na teni te dotation ezate babombi tozo ke nango oui babombe ezoya nango ebele awa boko kende na bombe neti dernièrement nga na ke na 40 bombes na beti kaka D soki olobi olekisa bakangi yo babengi yo rebelle yoza nani yoza na pete nini yo landa nde obiso tozoloba mais finalement tozolanda o bango bazoloba yoza nde kwa fati yo kanti yo ndende kwa fati yo ndoko silisa bituma na mboko yo yebi makambo mboka oyo vanda landa nde obiso tozoloba soko boyi. Donc na minute ezano netinga yoyo nakenda lisusu na kokende zamba te lobi kutunde nakende na zamba mundele kutunde a organiser ke to beta bombo to beta ki ye colonel wana tomboki azinga zongisinga ana kati aéroport. Est-ce que makambo wana bino bozoyeba ou be bozana posa mboka o ekweya bo biso siko totiki basi na bana famille na bakisasa na bambujimai biso tozobunda nde pona ekolo mais ekolo ngo ezolinga biso te bakonzi bino botindela biso bakonzi moko bazana bango ba traître o ngana biso colonel Mulongo c'était un traître ou bien botelemisa na ngai toloba ngai nde Chibango Chijiwa alenga nde pilote ayana o na uti Hiroshima minga awa nde na abunda awa na kata Goma tokendaka na biso tovandisi na biso ka banje pamba toki 4 heures toyozonga na biso 17h 18h ya pamba tobetaka na biso teza lokola tokende tala nde match ya vita imana bazoboma basoda ba infanterie na biso poto beta o bobeta te tozela ordre CCO eza corrompi bazolia mbongo M23 pour ces ezo pesa biso ba coordonner lokuta so biso tolobi to salila o biso moko totanga toyebi ke to beta bakangi yo soki ba mono betika 2 bombes 3 bombes 4 bombes nanya tinzo beta il faut babenga commanda bia wana corrompi na ba colonel no azana neti o abiso Mulongoi oyo corrompi bazo sala eloko moko te kaka kokanga bana batu ba prime eza na basoda mususu biloko oyo loso oyo kaka loso oyo na de soso oyo eza basoda musu bazu yango te neti chaba fumwai azu yango te mpete azu yango te tupa azu yango te. Finalement est-ce que soda akobunda ou bien akobunda te
3 mois impayé ya prime et mon a raté makambo président pesi batunya sombongo biso ana goma to jango te tisikoyo yango nde bakomo telemela biso balo babolo babino bolingi Faci est-ce que Faci ngwa yaki apesi bino mbongo est-ce que Faci ngwa yaki azokipe bino biso batutosana bino nde tozoyebisa bino bino bozolinga koyoka banani bino banani donc ibaza hors gouvernement mais bazola tateni na biso présidence pe bozo bakisela bango bapete bango nde bazo trahir biso awa bango nde bazolinga bitumba esila te balobi ke biso nde tokosilisa bitumba tosilisa bitumba ya nini tolanda o bango bazoloba finalement biso siko totiki ba famille musika pamba tozokufa pamba awa tokende nanu kuna bato bino boteli biso na kati ya maison militaire soi-disant général Gilles très ya makasi ti lelo bazongisela bango opération retour na kati ya GR ndomoni bazotindela biso bakomanda o bango bayebi awa na kati ya Goma na JR po bazongisela bango opération retour soki bayebisi bango boboma te bango bakoboma te bayeba ko yiseli biso mutu azobimiselo GP alobi soko mekika kobeta bombi nazoboma yo awa mais tosuka kasi wapi soki bomoni moyen ezali te bino boyebi makambo na bino bolibere biso bana bato tozonga na biso oleke biso tozobunda na ker tozosalela motema mobimba na bitumbo esila po biso pe tozonga tovanda me bitumba continuer ezouta nde pa na bino moko kaka na kati ya Kisasa kuna général Gilles wana c'est un traître bango nde babomisi banger o bino bozoko ya accélérer eza kuna banger mingi eza ya kokufa bazo changer ba linette yo yaka na arme wana ba changer yango ba tripoter ba zéroter yango boke ndobeta ba ti réseau convertir ti OK bango nde mutu ba bebisa yango pion na ende colonel Mulongoi na colonel Kas Obino boteli biso na bia awo commanda bia c'est un très commanda bia c'est un très azolia mbongo M23 zo boya biso to beta ba bombi nde bino bato boteli biso c'est comme ça to sala kasinini ubeto tika musala soda est-ce que la réalité est le cas président yebi yango te azoye bango te pona nini renseignement président ko sala musala te ana Goma boko sala na bato te ba renseignement ba pesa bino ba renseignement vrai pe bolandela ngo soki esa solo ali bokanga bato wana po bato batika la libre poto bunda soki tolobi to beta M23 oyo 2 semaines c'est beaucoup to beta epe adi mwi choper bitumba esili bango nde bazoboya bitumba esila po bango batonga ba mapango bazwa ba mbongo bango bazotambola biso tozokufa na nzala tozolia bien te tozolia made sous les premiers au 30 na likayabu epola boya bosala ba renseignement na bino bolandela koto yo est-ce que basoda bazolia nini bazopeso o vivi ya mai na sardine kwanga eza te lipe eza tokolia na nini pe na kati ya bitumba na front prime 2005 bon yebisa ngo kosala nango ni 2500 francs congolais awa tango biso tozobima tozokende na kati ya banger awa tozozo eloko te me mbongo na ebite soki bino botindela biso ba technicien jusqu'alors tozwaka eloko moko te tozo vivre na difficulté tenya kolata ezati primi tozozwa yango te mais tozobunda makasi soki bango bamoni ki yo tokomi kobattre ngomba bo tel place rebelle aza baye balobi na biso cesser les faits anezo uta na CCO est-ce que bino nde bozo conduire CCO ou bien CCO bazo mi se conduire bango moko cesser les faits bango bazo pesa biso rebelle azo beta biso soki biso tolgi to beta bango cesser les faits est-ce que cesser les faits anezo uta pa na bino est-ce que président ndezo pesa biso cesser les faits or que bakonzo bino bozomona ke baza bakonzi wana or que baza ba très bazo trahir président Tshisekedi na haut niveau président zoyebelo côté bosunga président na musala to silisa bitumba oyo biso pe tozonga to ke nomona ba famille na biso ezokufa ba famille na biso bazokufa na nzala ngai mwana na nga uti ko kufa Chijiwa Kakombu tabita auto kufa na Kisasa wana même pas 100 francs ba pesi ngai te na kundama ngo mwana sikonga yo koto na bitumba mwambongo muke na zozo na tinda lisusu kuna siko finalement présidence sango eza présidence ou bien eza kika présidence tango ya Kabila siko eza sous présidence te bonuka bo changer biso ba chef wana botela biso ba chef wa bientôt sala musala bitumbo esila bitumbo toza na facilité ko bet ya ko battre munguna sur 100% toza tana 95% mais ba konzi na biso nde baza mabe baza corrompu balingi bitumbo esila te po bango ba s'enrichir ba mbongo bino bozo tinda na Kisasa awa biso tozozwa yango te tozozo eloko te 3 mois yango yo ya prima trésege tozwaka te 33 000 tozwaka te
kolia ya pasi bazotinda biso biloko ba 10 jours biloko ba 10 jours soit 10 ans. Est-ce que gouvernement ebi ki bazotinda biso biloko kolia ya 10 jours tozolia lipa lokola ndazi lipa lokola mikate nde est-ce que biso nde tobunda tolia bongo entre parenthèses teni kasi eza wapi teni eza wapi teni boko changer le biso ba chef oyo te chef wa malonga po bo changer bo banano na maison militaire wana bo changer bolongolela biso général wana o bazobenga général Gilles soki bolongoli général Gilles wana na maison militaire na ntumba c'est un traître bolanda bakombo wana te ce sont des kabylistes bolanda bakombo te ke on tumba oboye ce sont des kabylistes bolongola bango awa na kati ya Goma oyo bolongola numéro 1 botindeli biso commandant na bolongolela biso ye botinda biso tosala musala en bonne et due forme toza na courage na motema kosala musala bozo décourager biso pamba pour rien s'il vous plaît soki kokanga ngana nzimi bokanga ngai pona dénoncer vérité oyo ngai Chibango Chidiwa Alain naza sergent naza na 17e régiment ya artillerie ngane nazobwaka babombi awa vraiment soki kokanga bokanga ngai mais pona vérité na lobby pona moni na komi na suka bozo lembisa biso kobunda pona nini bolongolela biso colonel oyo baza deux colonel o bazo koisa balinga bakoisa mboka awa eza colonel Mulongo ya artillerie o ya biso na artillerie eza lisusu colonel o babengi Teni Correct Kasongo colonel Kasongo aza na ba barbe boye ye wana baza corrompi na M23 na yebite basi na bango na bana baza na kati ya Congo sikotangu mboko ekokweya bango bakozala wapi na basi na bango na bana batu bazokufa awa ba coordonner zo bazopesa biso ya mabe na kati ya CCO bobuka CCO mobimba wana baza ba traître bobuka bango batindela biso bato ya CCO asika babima nde Kisasa babima awa te chef a désigné les biso ata ba ingénieur aista ba ingénieur aista bazate na ista wana ba ingénieur bazate botindela biso ba ingénieur wana bozo na biso batoto yebi déjà cartographique ya Goma o ba événement tozomona oyo poto bunda na bango pe bitumbu esila est-ce que président bandotala kama kamba Goma ndebe kama ya kotaleza kaka ya Goma pona nini place mususu te bolungulela biso bato yo ce sont des kabylistes bazo coopérer na Moïse Katumbi ba misusu batindela bango ba mbongo zo uta na ba wapi zo ya awa nde bazo s'enrichir bana bato bazo sila awa s'il vous plaît baza pe na ba petit na bango ba finance bazawa makasi ce sont des kabylistes boko comprendre te bosoki tembe vous nous appelez ngana telema bango ba telemi boye ngana telemi boto banda kotuna na bango na ba coordonner ba pesa kabiso ya lokuta awa soki bako samba na ngai baleki ngande na pete naza na makambo ko lobeze belé vraiment douleur eleki na kata motema vraiment bosunga président de la République bosunga président biso toza na mitema yako sunga président tozo bunda awa to se donner corps et âme tozo bunda awa famille tikali misika mais bino pe bosunga président bokomisa makambu oyo président zola biso atabana ista des ingénieurs de ista baya abango nde bakaba na CCO a plus bo changer les biso bato tolobi oyo général Gilles Bokangaye général Ntumba Bokangaye colonel Kasongo Bokangaye colonel Mulongo Bokangaye oyo artillerie ba bongonde bangonde ba faiblir avec ces genres de capitaines qui sont ici. Ce sont des kabylistes pour nous changer bango bolingi nini. Est-ce que na pouvoir à Kabila ezalaki boy? Est-ce que na pouvoir à Kabila ezalaki boy? Comment kaka na pouvoir à Tshisekedi dinde biloko nyoso bango babaluki boy? En plus vous ne croyez pas. Muto asali na Kabila pendant combien des années? Bozuye kaka botiki a dirigé ba régiment ya ba armée lourde. Est-ce que vous êtes sûr na mutu wana? Mais c'est un traître. Mais c'est un traître. Vous ne pouvez pas les changer. Ba colonel Moussou Bazate, ba général Moussou Bazate na Katsa Congo. Bon, soki Bazate kas. Bolongola bango nyoso botika kasi bito batika lata totika lata bo basoda na basoda. Totika lata basoda na basoda. Parce que bon, net nga Chibango vraiment muteme suki ngai na ba réalité o na moni awa muteme suki ngai mutema esuki ngai soda na zamba
azozanga na portion soda na zamba bozo pese madesu akolamba na tanini bozo pese sardine moko na mai lipesa te kwange ezata kolia nini mais biloko yango ezotondi na kati ya ba dépôt biloko yango tondi na kati ya ba dépôt bon finalement bolingi tosala nini tosala lisusu nini bo aider président